Voilà. Salut Nabilon Soto, Bossepela Makas, na www.clebois.com, mais Freddy Akimbe. Doli Loréa, Monton en vérité, oh Lelo, tout ça Makamouya, Pépé Calé, Yampania, Kokisi 18 ans. Ça dit 18 ans, au Bisoto Lobaïza, que pose la carte électeur na Congo, faut en a 18 ans. Donc, pour en a 18 ans, donc Pépé Calé, Kokisi 18 ans dans Samabele. Donc, à Oumeli. Comme Kolo. Merci à toi de la nation dans ton banda. Et heureusement, moi, on a épé les sousous. Ayemba, et pas ya Fabro. Taïe. Yaka. Ndeni. Pépé. Papa, Léo, 18 ans, les aides sont morts. Les latés, j'espère. Pour le lot, on dirait qui cause à la fête. Ouais, quand le bien est à la fête, dans toute l'ambiance, dans tout, donc c'est bon quoi. C'est bon, papa 18 ans. Yo za moi en aye. Il n'est pas là qu'on s'est rappelé, papa ça a boyé, à ça déjà 18 ans place à Zawana. Ça me merci dans nos années. Mais quand même, revivre biso quand même na moi il loko moko ya papa et puis au bete biso moi il loko moko ya Fabo. Fabo. Oyo au sali na kata disque quoi. Dona banana oyo na sali disque non. Eh banana no ya papa. Après tout na oya yo. Mamweyo yo yampanya ba mulanga muluma kaenda yo yampanya ba mulanga mushia kaenda yo yanani bitota na shamumbenga mama na shamumbenga we bitola matula tenta bakajibula mujima itenta mamweyo eni yakwetwe kebawani na shakabika kototo ai kebawani na shakabika kototo kapinga wani mashini wa mbengi kapinga mukaji wanye mamwane yo bitota mukaji wanye mamwe yo yanani bitota na shemumenga koti kuji bien sota tuwe koti kuji kanva pa vraiment imutengena koti kashima milale koti kuji bien sota tuwe koti kuji kanva pa chilwa beneti chikwelela munzolu uji mwa kuminya bidia mwamba kupandika difu wana ntuka alakisi identité na ye omoni tel père tel fils nanko abeti biloko ya papa na ye eza te na te gigi wana ye mama tro bato tu bakomakaka yango tala kote yake mboka azomana mboka parce papa mano respirer na villa dans na bike donc papa est immortel avec grand chanteur donc journal là je ne boyé malgré tout le stress ils à fond bon ils a déjà on nzamba senga ki salma yango salama déjà sikoyo tolika na oya yo avant na kota na kati na mona ba maman na biso rola ba maman des fleurs donc ba maman oyo ba Madeleine ba maman Pauline ba maman bébé bango tout le lot na mona bango mais nyata no mo eloko no mo oyo betaki na déjà na je pense Chera salien gratitude lokola kombo mabele bokola setembila banda bomwana tiki mokolo kazina ndako kombo ezalaka ennemi na ese mabele tokobwakelaka soye mabele nde kokundaka biso maestro tala nakomi okumba kifuna ya susi ya bolingo na nyokoma po yokoma motwe dali mukulu klet kabe ya korinyo Hervé Widodo kukuluzi tobetela mwa mbalo maboko to soutenir ndenge to soutenir Prince Ndonga mwana ya Babia Ndonga Shokoro bien et pas héritier Watanabe
Motona Tembe, l'homme de retirada. Voilà, tout si sinayo comme ça, Tokota Nakati, habité au Libanini. Ouais, je remercie tout participer à 18e anniversaire papa. Donc, nous avons des cœurs avec Bangoa dans Seko na Seko. Nous avons été, nous avons les pourquoi ça dit que Bayate, mais à Sepeli Makasi. À Sepeli Makasi, merci vraiment, Nabino, surtout, Moutona Ngaramingi. Jackie Watuka pour Nipete Susu Nayo Rutiana Monza Kovo VV Kankan l'international Binonio surtout on a vraiment donc Boza toujours de cœur Nanga Mimawe Tubela Dinganga et tout soutenir peut aussi Maracine Oyo ya Alain Madilou Asaramsan est bien donc l'air tout bête le solo ya artiste trop bête appelle solo ya bana artiste et ça a plaisir à trop coup de chapeau à toi Toto Samba na nenge olongola Anya Star na ba polémique au côté vraiment on a parlé quoi merci vraiment la binonio surtout trop talent na kati quoi trop temps voilà ndé na bina non annonce na que Pépé Kalé a sali 18 ans au moment eza mukete ndé tout le monde na Congo tolobi ke na Kinshasa surtout na Congo adulte pour mutako mamukolo azwa carte électeur fa ça 18 ans ça veut dire que Pépé Kalé depuis kufa lelo comme mukolo na sama bele Nzambe yambe bien yambe bien toi pena orpheline il y a papa Kalimas on ça là ba kita boni maman bien papa bien maman Makasi naza bien Makasi lelo Pépé Kalé 18 ans n'a habité un mot par rapport il y a 18 ans il y a papa Nabino Pépé Kalé oui ezali passe na motema mais to supporter yango lelo 18 ans tozo vivre tozo continuer maman watikali ezokamba biso bana donc tozana esengo makasi toloba lelo tolela te lelo toye tozo sepela moyen toleleza te pour 18 ans déjà mwana koli abotami akomi majeur donc yango wana toye mpona kopartage mwa moke oyo mama bongisa mpona biso awa merci beaucoup tozwa sikoyo fille de fleurs donc napesa bino déjà sangoza fille de fleurs mageza secret mais bomona okala ba image bomona ninga otambola ma obwaka ba fleurs maman de fleurs coco de fleurs nyonso mère de fleurs nyonso ka ngai nyonso ka yo mais lelo 18 ans mobali na bino Pépé Kalé ko 18 ans donc comme mukolo na sa mabele okolobani bon bolobi mobali mais nga yaya nanga ko 18 ans lelo bon topesi ka nzambe merci nzambo apesaka biso ye pa zwaki topesi ka merci parce que sali mikolo ebele abateli vevo ya tikaki abateli bana bakoko libota topesi nzambe merci yango moni 18 ans eza mingi et tolela mingi eza susu ngonga ya kolela te nde tokende kaka totie gerbe de fleurs nande tozongi tokabola mwa koka moko bongo sima topanzani na biso. Ok, donc maman les soutenir mon père, il y a papa sans souci, il y a papa Madilou année prochaine to les soutenir. Yo ça a 18 ans, 10 ans, 8 ans. Oh il a 18. 8 na 10 ans na 10 hein mais nzambe ka sunga kwenda simba mitema nzambe ka sunga. Nzambe ka sunga ninga lobi tota pe papa awa. Un mot mbote papa. Mbote. Lelo papa Pépé Kalé a connu 18 ans. Il a habité un mot par rapport à Makambo. Bon, coucou Faya Pépé Kalé, lelo 18 ans. Nazala moi na presque à Botamaki avant jour Pépé Kalé à Koufa. C'est déjà une grande fille ce que moi lelo. Bon, naliwa okomona comme si mikolo leke belete, mais na rotala ba oyo batika le komona ke mikolo zelebele. Azaki papa Boboto, musicien moko non conflictuel.
nakosenga kaka na bamusicien na biso baza lelo bazala balanda lolenge oyo azalaki ya kozala conflictuel te po mboka na biso ekende liboso musique mpe ekende liboso liloba na ngai yango wana kaka. Merci vraiment liloba na yango wana yaka otala na congélateur yaka Patrick moto na njambe po tolakisa bino ke eza sumaka makolela ata ekomaka momela ndenge olingi lia ndenge olingi po 18 ans ko mokolo mingi mbote mama. Mbote papa. Donc présidente ya bamama veve nyonso tu yeyo yende mutaza côté organisation mais 18 ans lelo papa na biso Pepe Kala aussi 18 ans. Un mot par rapport à 18 ans là. Bon, comme habitude, les aussi to mesana, les autres qui n'ont côté à fleurs, tout ça à moi cérémonie à mon cœur, mais ma casse na biso bon on bien à 20 ans et bientôt. 20 ans OK hein. 20 bon c'est là ouais ça la cérémonie pour te l'extra on ngwana te to za obligé ka to sala moi eloko. Siko ndenge bozali awa ndenge ba mama msu bazangi ba mama fe msu bazangi ba mama msu ba koma ba on a retard msu baza empêcher ba roya ba l'air moko tala ka za ma fête ya munene te za ikara moi ndenge normalement que za ikapona ba veuve na ba ofele mais tellement éléphant et ba na batu et aka na batu faut ba koma kaka to ko pe ko boya ba on te pour artiste jamais ba boya la ka fanatique. Siko ya papa le couler le gars ndenge. Bon, il n'y a pas le coup de salarié. Et le coup de salarié, on m'a dit que tu sais d'abord ordre dans la famille au baron babota meli. Parce que biso za basia mabala. Tant oyo maman ebi ko sali kamba papa, oye na ngona kati association. Tant association yambi yango effectivement to que nous solana famille pour famille ba ngate ko sali lokande on a bango sa bango bayeba. Yango créer là ba toujours un problème. Moi que net so ki mbongo ya ebele, oya ki na ngona ndako nzoko zo ki no mbongo te. Tant suma fanatique mo ya ki bouger maman que maman to sala boye, yango mo eloko salami. Donc ça bon. Vous comprenez, vous avez des doutes, il n'y a pas le coup, les côtes de basalité, il y a le bel aboué pour nous. Si le bel aboué, c'est soit le bail au sale, aboué, mon gâteau télé. Le bel aboué, c'est parce que tu repères que moi, ça va te tenir un étalage, tu tiens dans l'écran, donc l'écran écran pour famille Rolanda, moi c'est nassima. Non, le roi au boyang. Pour ma famille, va comprendre de bisoter. Merci beaucoup. Tu remets la lelo Toko. Dans la vie, ma maman, mbote maman. Mbote. Maman nanga lelo. Papa na biso Pepe Kale oyo babengaki papa Jean Kabasele akolisi lelo 18 ans na sa mabele na bito kolobana. En tout cas pour ngai tokumisi nzambe pour 18 ans eza mwana zaki bébé ti na 18 ans mwana koy majeur omoni eza likambo ya pasi likambo liwa mais na yango eloko osala eza te tokumisaka nzambe loka biso baveuve toza awa tokumisaka nzambe okumisaka nzambe po osenga nzambe ka apesa nzoto makasi apesa mpe bana nzoto makasi mais eza bato mosusu balinga bayeba yo yo moko banda kose présente po bacomprendre que oui ngai nde mama boye onalembi koloba na bango. Ngai nazali mama Portos mbani nanga azalaki accompagnateur aobeta guitare Portos mpia mongongo. Merci beaucoup. Vous comprenez déjà, maman Chantal, juste un peu par rapport. Bonjour maman. Bonjour. Mais quand même, au bina pe banzema Pepe Kale, au CP la pe na marama Pepe Kale. Moi, un mot par rapport à 18 ans à Elelo. Bon, c'est triste, hein? Au moins, un parent reste toujours un parent. À tabané, l'équipe est belé. À otira la parent parce que makila na ba yaye ezotambola na kati ya bana. C'est un peu difficile pour babosana et puis biso bana ya baninga na bango tout ça. C'est ça, donc journée à l'élo pour Nangaï, on fait la journée fériée dans chaque famille quoi. Pour na ça na pensée moko pieuse pour na papa na bango, na oncle, na mobali ya maman Pauline, tout ça qui était le feu Pepe Kale. Vraiment, merci beaucoup. Ah, maramango da drôle mais na luka na tout la non ministère na biso ministère vraiment. L'herbe artiste na biso barba kufara. Ce qui ministère a kufi boweli kokun.
mais suivi nango za raté. Pourquoi les arabons tota maman Pauline yemongo yoga badas. Maman la ngaye ah oui bébé ah les deux maman Robina les deux maman désolé maman des fleurs boni bien maman les deux 5 pour les deux maman les deux 18 ans na seki bino na kwa le suti na leli mingi azongi pete yenda azozilanga kune pa ye azali basungi ope moi trop yango bi trop yo maman nyonso esili basunganga pe suti. En tout cas, yo za matata. Na sepeli mingi na raconte la lelo 18 ya papa na yo Pepe Kale. Bon, la présence na biso na auto soit maître Lando a soutenir ngai. Toke cimetière to zongi to sa moi cocktail nanda kwa. Esalinga esengo moko ya kosakana te po badakala yo yebi to bundaka te mais lelo na zwi mutu aipolenga maître Lando esalinga plaisir moko yango badabi lelo makamako lele ya te ezani makamako bina eza makamako bina lelo makamako bina lendi to kobina lelo somoko revivre yango so moni maman de fleurs lo baboye sadi eza musolo bege maman de fleurs yena Madeleine na yebitina bokomona ko kala mingi te mais maman ngai quand même malgré aux mutu ba soutenir yo empire bakuba et monanité ba tout wana bazako tout à Pepe Kale bazate bon na pesi bango merci po ezoraka moto ezokanyama te nde tokolukaka mokolo yango moto aye te mais doyen moko kaka moto aye vie dilo asexcuse aza na mama na hôpital papa Jos ye wana aza présent bon lofombo aza na mwasi na hôpital le reste baza te bango nyonso baza na poto alors nayebi te so tokosala ndenge nini boyoki eza mokili yaya bon les abe maman les abe maman sepela kasi obi ngo sepela ko bina omoni badanse se bandi na ndako omoni badanse se bandi nous avons zela au lobana on a ba attention oui attention ouais mbote papa mbote tout moni o awa un mot par rapport ya ma Pepe Kale bon mo ya koloba penza trop ezati ngai naza papa Jos ancien empire bon na yemba esika moko na ye na Papitex na Dilu bon mokolo lelo eza o na kobosana ngo te po lelo esa ba 18 ans chaque année tokendaka parce que mpo na ngai Pepe Kale nayebi te wana aza papa na ngai so lelo nga bato ayebi nga papa Jos adiri ndenge nayembaka eza ye alors lelo bo nayebi ke nzambe mutu apesaka nzambe mutu azwaka sadi na okumisaka nzambe na oyo mwa moke batango vraiment nasepeli trop na honorable avocat kombo nde bosani ngai bon vraiment nazosepela trop biso ane nyonso oyo banosalama tobanozala kaka tobanosala kaka ata moke kaka neti mpe lelo esalami mwa moke nasepeli yango vraiment naza na mingi kutu akoloba te aza mingi akoloba te na bina confort nanga boni papa ouais c'est bon on a vraiment les lots dans mingi te parce que ceux qui sont à le 28 c'est grâce à l'association les amis de maître Lando donc yango elo na no ya pembe na yo pour ça là aussi nous on a membre 4 association les amis de maître Lando tout le monde maman mais maître Lando tout ça pique maman mais beau comprendre ambiance ya tout ça dans les loingue ça des ambiances il y a les amis de maître Lando il y a au coordonnateur au Nyon Somoni ce sont les amis
Alors, président de Moutakoyko Loba, moi, après Cordo Lobby, donc les lobes n'ont pas été natigés. Mais là, nous mandons du voilà, les lots Loba Naote, Nanena Roloba. Nanena Roloba, vraiment donc. Bonjour maître. Bonjour Ndeko. Lélo Pépé Calé, 18 ans. N'a évité un mot d'abord na Makambo, il y a Lélo à 18 ans à Pépé Calé. Bon, les alliés, Tozo Kundola, mémoire naye. Pépé Calé na lobaki na cimetière. Azalaki mutuloko abiso. Mazaki na oya ye ba qualité. D'abord Pépé Calé aza patrimoine national, aza patrimoine universel. Par rapport na musala na ye. Aza artiste oyo apesaki esengo na batu. Aza artiste oyo amemaki na mboko oyo ba médaille, ba coupe, pe ba œuvre na ye ezoko bakoloba. Je crois que biso banso awa to fetaka ba anniversaire, biso banso awa to célébrer ba mariage, to kendeke ba matanga, to zana ba événement ba collation de grade, to yebi ndenge biso nyonso to réclamaka banzembo ya Pépé Calé. Ye moko kaka teme lelo tozolobela nde Pépé Calé. Fait 18 ans quand Pépé Calé azokufa biso tozalaki na ebandela ya vie. Mazaki déjà mutu na makanisi na biso. Vaut mieux tard que jamais, dit-on. Lelo na oya biso organisation tolobi kaka que l'homme propose, Dieu dispose. Mukolo biso tokani tokundola Pépé Calé en tant que bana nzambi tokoloba kezande mukolo yo Dieu a disposé. C'est comme ça que totenaki ko déposer gerbe de fleurs na veuve, ko visiter veuve na ndaku na baye libota ya Pépé Calé et ensemble na bango na bana banda lelongo tolobi te to partager mokopo en mémoire. Voilà, wana maître alobi mais maître nazana moi motuna moninga ngaba benga ngai botaba chéri kalita bajo moto na vérité. Narina tuna moi motuna moko oyo kozala quand même toi ba vérité. Maître oye ko la campagne ya kombo na yo pour lobby okamata pouvoir to au salika rapport l'ingaki Pépé Calé. Bon, biso toza lingomba. Nous sommes une légion. Je crois que ce que tangi ba banderole, ce que tangi ba annonce na biso, fokoyoka teke to lobby Maître Land, to lobby toujours les amis de Maître Land. Donc c'est une œuvre commune. Tomi pesa kinde ba ligne de conduite. Tomi pesinde ba cahier de charge, nde ba lobaka ba objectif na biso. Oyo tosali awa tosala kango. Il y a de cela plus d'une année passée. Je crois boyebi bino banso artiste comédien Mbonge oyo akufaki na Masasi. Ça fait plus d'une année passée. Totongaki tombo na ye. Tobetaki pe match na baye baninga na ye ba comédien. Tokabola ki pe kopo. Ce que nous disons c'est quoi? Oh tozo sala pona Pépé Calé. Tobanzi un jour bakosala ngo pe pona biso. En fait, un peuple qui ne se réfère pas, qui ne se rappelle pas de ses aïeux, c'est un peuple oyo azoko kunda culture na ye. Donc makambo wana ozoloba wana pona biso c'est le dernier des soucis. Parce que toko sala trafic na mutu ya mutute. Ce sont des valeurs que nous vivons tous les jours. Tobandi ango na ngondo Pépé Calé.
Marie Misamou pe kuna ye pa zangi tom azangi tom. Depuis que mettre une fondation pour les mapper pour fandi si on peut calme. Bon, na éviter il faut relativiser makambo po kala mingi teto uti na cimetière Rwanda. Je crois que to telemaki esikande ko Marie Misamou bakunda ye. J'ai vu une pierre tombale. Peut-être qu'elles ont ressemblé ndenge mokile lingakate. Mais si la demande pierre tombale au monde qui il y a béton calme ou bien yango na lobby qu'il faut relativiser. Nga monaki pierre tombale. Je me dis que pour moi c'est une pierre tombale. Mais si on nous en fait la demande, tokotala na libota ndenge toko sala ngo c'est symbolique et lo biso tozo sala. Tolobika ke na o biso tozo sala baninga pe balanda. L'idéal c'est quoi? L'idéal c'est que Pepe Kale azaki ouvrier ya République. Pepe Kale azo relevé, azo appartenir na catégorie moko boya batu. Je crois qu'il y a tout un ministère qui gère les affaires des artistes. Idéal c'est que République, les gouvernements puissent asseoir une politique en rapport avec toutes ces questions des artistes musiciens. Merci beaucoup maître. Tcharakongo, yo nem dos artistes à danger. Fondation déjà ngoyo maître payé yo. Voilà, boyoki déjà maître Landou nenga lobby mais cordon pas ali. Cordon ndim topé ça moi ba détail pourquoi kaka pourquoi. Et comme oh mais ils ont les amis de maître Landou. Les amis de maître Landou et que ça c'est comme ramouya ya Pepe Kale. Et comme il y a des cordons, des attachés de presse, des chargés à boyer, entreprise. Bonjour Cordon. Bonjour mon frère. Cordon, les amis de Maître Landou, c'est ça non? Ouais. Pourquoi les amis de Maître Landou? Merci pour la question. Les amis de Maître Landou, je sais là où plonge ta curiosité. Pour ça, comme moi, toujours apparaître. On a trop curieux, pourquoi. Mais je vais ici préciser que les amis de Maître Landou ont une association de jeunes. D'abord, les jeunes vont réfléchir sur beaucoup de questions. Quel genre de questions? Tu dois comprendre que sur la télévision, souvent quand les hommes politiques passent dans la télé, ils ont tendance à vanter la jeunesse. La jeunesse constitue une force de la société. C'est la jeunesse qui occupe la place prépondérante dans la société. J'ai suivi encore coup de chapeau à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a stimulé la jeunesse grâce à la politique. Vous savez pourquoi? Sur un œil démocratique, la jeunesse occupe une place de choix. Parce que la politique, la démocratie, c'est le pouvoir, le pouvoir du peuple par le peuple, selon la définition enseignée à l'école. Or, la population là, c'est la société congolaise. Or, la société congolaise, la jeunesse n'est pas occupée place à Mounene. Mais on réalise, nous témoin étant que chroniqueur pour le bagano, les jeunes n'ont pas souffert trop dans le monde. Les amis de Maître Landou, c'est ça? Non, permettez-moi d'expliquer parce que peut-on chasser certaines zones d'ombre. Notre pays bien aimé, hein? Bien aimé, Congo. Et ok, merci. Il faut te vendre autour d'une table. Tout à l'heure, dans ce plan, moi, papa taboulé, pour te dire ma musique. Congo, Congo ndemboka, Congo mboka ya bankoko. Mikolo to sepela kina mosolo ya mboka Congo ekoki. Tofongoli misolelo, tomoni bozo banyoso tosali. Oya kobongisa Congo avenir, ebongi tosala, moto nyonso ata mwana. Donc batu nyonso faut comprendre que nous avons intérêt au bon sambo.
Merci beaucoup, merci vraiment. Donc, na sepeli trop. Aussi les sagas la bambote na longwate. Na roboka koda mboka Willy Musheni. Donc Willy Musheni, Papi Musheni, donc ya Willy oyebi ke petit na omona na mpate azali yo yebi. Donc le seul vie na lekaka lisusu te na ba émission. Mutuno ba senga libanga. Donc il y a libanga oyo ko nkaka. Mais donc ya Willy Musheni. En tout cas omona oyo ko nkaka. Na la Duchesse Serra Noiritz yo yebi masolo to solo la na mona na mpate trésor ki tenye. Donc bref bazeno kisakisa bajika tout au bana mikili mwana mpata zakaka na bunga te nazali ba kimbe baza ba osala ba boulot oyo biso to bandai ko sala kaka pe bazo continuer ko sala biso to zali. Mais aujourd'hui je dirais un grand merci à celui qu'on appelle Maître Landou Mandundu, donc na association les amis Mobimba Dilens Dilenga, donc na Talib Naboye Patrick, donc bama c'est belé, un grand merci au Nia Soto Zalara Zalara akimbe surtout na yo na rozang sa merci te parce que ba journaliste msosokaye amonima sanaye asali grodomeye depuis to yebana ti tozo continuer ko yebana on est dans les bons boulot malamu donc to salara logo akimbe quoi, donc to salara logo akimbe. Merci beaucoup, merci Sadi Bokompon on est on va moi synthèse les babazoloba les amis des maîtres Landou et tout il faut que tout ba moi ba détail wana do landa ki yango vraiment ba makamno style ki wana merci na ki mumba ya www.clebois.com Sadi de la nation tonton banda l'homme invisible Freddy Akimbe Doli Loreya Bota ba chéri Kalita ba Joyeyo Papi Gen garçon sexy Herman Emporio Atayo Morope Susu Sorotali Susu Herman Emporio garçon swag les Rososco yo Patrick Montonan Djambé Ozui Homos la noblesse côté ma chérie côté to kanga ba on déjà carré parce que là on a mes mimosa au moni Pichu Mangaya au moni Omba Potongo Yvette Kalombo grâce Teddy à la reine couleur Rwanda et puis ça a déjà qualité. Merci à toi Kovo VVK à l'international, à toi aussi Patricia Vediaka, Rutiana Monza et à toi aussi Merlamba ou Vienangai, Papika Bakirikou le boss, Willy Mouché Nicole Mondial, l'air au rosoir, Jojo Mandiki Mapata. Les roues matiebo, Merleba ou Ebil Solo Nazoloba. Japan de Philly, Japan, il y a Maman Kati, Nayope sous Louis Vendôme, il y a Maman Clémentine, Patrick Motonan Djambé. Merci vraiment de Tokomina Souka, de Kouten Noël l'année.
Oye, Batsoto, eso pinta,